Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokute la bino partout, bozwami. Ba frère, ba abonné nanga avant ko ba démission na biso to pesa ka merci na Seigneur ko lala ko lamka eza habitude te saka kangolu ya Nzambe to moni susu mukolo alelo. J'espère bon moni miniature wana eza 3 personnes. Eza mama Shako. Oya zara lisusu na bisote mais bomoni photo ne borotuna pourquoi cuisine yani ko tche susu photo ya mama Shako mutakufa ne ekala na tche photo ya mama Shako na miniature makambo eza bandeko bomoni na miniature wana bango nde tozolobelela bango na émission ya lelo baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisi la respect belende mama na biso yende Nzambe na bango yende mama na bango eza bongo bandeko na ngai bomoni mimika bongo na miniature bomoni mama Shako oya kenda me azongi lisusu na miniature bomoni mama Sila Bisalu Mams Beckham Pomba Seni, Rambo, Nzamba ba trophée, veut dire ezande yo, wana mama na biso. Bande kona ngai, s'il vous plaît, partout, bokokuta na vidéo, bokokuta na émission, ko zapete. Ko zapete kunde kona ngai, partout, bokokuta na émission, oyo. Ko zapete ato finga kate, ato pesa ka toujours conseil, ma finga ele kakate pe kota kate, ato pesa ka kaka conseil, au cuisine yani kitifi azanango, na partage kango tout le temps avec vous, parce que boza bande kona ngai, na memela kabino na tina, boye baka makamu ndenge zo tambola, na memela kabino be information, boye baka ndenge zo tambola na ngambu ya mama na biso, na ngambu ya monde na biso, communauté na biso congolais, toye baka kaka ndenge makambo ezo tambola bandeko nanga eza pamba te eza azar te eza na tina soko kute une émission cuisine yani qui tu vis partout s'il vous plaît bo s'abonner bo commenter bo aimer bo partager et que ça la cuisine yani na bino bien baba cook oye toujours maboko likolo pona bandeko nanga baba cook famille nombreuse bandeko nanga makambo eza bana mama makambo eza oto yebaka te tokomo yeba kaka lelo makambo ezobima kaka na ngambu ya bato ya théâtre na biso makambo lalio lamuki lelo makambo lobi makambo ezobima toujours yango ezosala ke cuisine ya Niki TV soki na moni na yoki na bina kobomba te parce que boyebi ke nazaka na nga banki te na komemela bandeko na nga ba vrai boyebaka ndenge nini makambo yango ezotambola j'espère bomoni mama Shako na miniature wana na miniature mama Shako azoloba bolamu ya mama Sila bandeko na ngai photo apamba atotali photo mutu akufa elobaka te atotali video totala ba film ya mama Shako ajoua totala mama Shako amanke biso mama eliweza mabe fallait pas mais maloba mowei ezoganga maloba mowe ezoganga bandeko nanga mama Shako alobaki pona Sila Bisalu kombo boyokaka babengaka Sila Bisalu Beckham euta na ngambo ba mama Shako mutu bapesa Sila Bisalu Beckham bandeko na ngai nayebisaka bino tosalaka toujours bolamu bolamu epolaka te bolamu egangaka bafinga yo bachola yo baloba soki ndenge nini yo zala toujours na silence Nzambe moko ako défendre na kana tala lelo tokomi wapi bandeko na ngai bolamu asile ezoganga bandeko na ngai nayebisaka bino relation mususu eza relation mususu soko zana soki bobebani na mutu ata kutozwa no camarade mususu mo rate vino mubimba relation mususu oko perdre ngote soko perdre relation mususu perdre vino mubimba otikozwa camarade ya bongo to otikozwa relation ya bongo te parce que ba amitié ver baki camarade za bandeko nango ka vraiment ezali a sorti nyonso mais otikala kozwa oyo te bandeko nango rate pona vino mubimba bandeko na ngai
Mama Shako alobaka. Maloba Mama Shako lelo yango biso tozo vivre. Yango na memeli bino boyoka Mama Shako ndenge moko azoloba pona sila bisalu. Boyoka Mama Shako ndenge azoloba pona sila bisalu. Sila bisalu aza mwana nzambe. Sila bisalu aza mwana ba mama ba ikon. O babandaka komona lobi asila. Eza Mama Shako. Eza Mama Solange Mindondo. Babandaka komona lobi asila. Balingaka sila ya trop. Babandaki ko témoigner. Babandaki ko témoigner bandeko na ngai. Boko yoka Mama Shako ye moko ndenga zo témoigner pona sila bisalu. Sila bisalu aza mwana moko soko lobine ka sila beta boye. Bifwe kota. Jamais rata. Jamais échoua. Si la zana talent, si la zana nguya, si la zana makambo amine na kacha njoto na e. E senga biso ba fane ba kukto cadre maman la biso to prier trop pour na mams. Parce que combat mams oyo tellement combat mams eza munene, tellement bénédiction mams eza munene ya bisarabino. Mama Shako azoloba nazo balancer bino mo bolanda Mama Shako après tozo continuer mission. Nazo balancer siko bolanda Mama Shako makambo eza bandeko na nga. Makambo bande ko bima sila bisola batazoloba te. Mais makambo ezo bima kaka. Ngakutu na ekoko kuta na susu tina video o batinde linga ko tindela. Batinde linga ko tindela ngala bino sila vraiment azara ba fan. Si la vraiment azana bana ebele vraiment kaka bana baba kuku baza ebele baba kuku bazo veiller toujours pour na maman la bango baba kuku bazo prier toujours pour na sila bisalu baba kuku bazo soutenir sila na tous les domaines ebisarabino kozana mama lokola sila ezangolu kozana bana lokola baba kuku ezangolu kozana famille nombreuse nzamba pesi cuisine yaniki TV lokola baba kuku ezangolu baba kuku oye toujours. Bon, kasi ko Mama Shako ye moko ndenge azoloba, nazo continuer toujours émission na bino. J'espère bandeko na ngai bolandi Mama Shako ndenga zoloba. Mama Shako amasheba mote Mama Shako alobi o eze na mutema. Oye vandi na mutema mutu mutayeba ngo ka eza nzambe. So mutabimisi tema oyeba ngo bandeko na nga ezate. Mais soki lelo toyoki susu makambo Mama Shako alobaka ata sola liwate ata sola maladite. Maloba Mama Shako ezongeli susu biso alobaki pona sila bisalu. En tout cas esala nga cuisine yaniki plaisir. Esala nga esengo kotala ba ikondo kola Mama Shako. Kotala Mama Shako azonzima sila bisalu. Mama Shako azoloba mwana aza musika aza na tala munene mwana kokende liboso bolamu ya sila.
yango nga Yannick nalingaka tellement cuisine Yannick TV na bino nalingaka bolamu ya baninga nalingaka bolamu ya bandeko nyonso nalobaka soki malamu eza mama na biso sila tokoloba soki peza mabe tokopesa toujours conseil sila zosala makambo ezomona na miso ya bato Bekam Mams Pomba Sen Mama Solution cuisine Yannick TV na bengaka mama sila mama solution monument RDC eza Mams sila nzamba ba trophée bandeko nanga nzamba bien Natasha Tekalea nzamba za bien Sandrine Paku nzamba za bien Tete la tétoise Ifata TV nzambe aza bien oncle des Abakouk maboko toujours likolo pona oncle des Abakouk bandeko nanga nzambe aza bien nzamba tika ba oya yete nzamba tika ba oya yete bolamu kaka ya sila ezoganga yango na bisaka bino bolamu elekebele bolamu ezoganga boko okape Mimi Kabeya oya ndimana ya lobi lelo songa na komonsa la théâtre boye eza pona zalaka fanya sila eza ponga na lingaka nanga sila bisalu boko yoka ndeko na moko ndenga zoloba pona sila bisalu alobi ngana koki koloba teke so muninga kufi kaka zalaki bien non fona loba bolamu ya sila bisalu era zana bon moi ayebaka ke Mimi Kabeya pe alingaka ye cuisine Yannick TV na sepeli nango na memeli bino siko nazo balancer bino moko bolanda Mimi Kabeya ndenge azoloba pona sila bisal tozo continuer toujours Zalayo veut dire yo mo comprendre que na sende mambutu lelo succès élévation ya mutu nyonso asepela nango te elelo batu emsusu bazelaki bamona shit na yo mais lelo nzambe ya lola asungi yo a épargné ba makambo ane komeli te elelo SB ebengami parmi ba meilleure chaîne ba faible commencement na yo baye ya yo kobosana te ba o basala o mabe na ba o yo sala bongo mabe tant que Bible lobi to limbisa tuku sambo na sambo to limbisa kaka bisika o batu bazali mabe ezanga te mais yo tellement oza étoile o peut-être nzamba tena canal na yo batu baya pembe na yo babima ba promouvoir ba msusu ba simba pe moi 100 moi 50 moi 10 moi 20 zwa lito isala nini kanga mokonzi ya malamu ayo kaka lito moko te na boyi to kende belebele to lobo ezonga ki bwesala bwe non ba faible commencement kobosana te oh lelo eseli yo grande lelo bandeko na ngai j'espère bino moko boki Mimi Kabeya ndenga lobi ndenga zo témoigner pona sila bisalu ya boende to lingaka nebisaki bino ata bosali makita ata boza 1000 moko mibale bakobima bakolinga kaka sila ata bosali makita bokangi basinga bokangi mitema kento bozoswa minu me moko mibale parmi bino akobima bino moko j'espère boki Mimi Kabeya bien pardon bo excusez-moi boki Mimi Kabongo ye moko ndenga zo témoigner j'espère boki voir na parce que ba vidéo eza na koki ko tiango te bino mo boyebi na préféré kana zo ba audio ya mama Shako bo audio ya Mimi Kabongo boyebi Mimi Kabongo ndenga lobaka boyebi voir na ye ba kuku boyebi voir na ye ba ndeko na nga nyonso boza na kacha live na ngai boyebi voir na ye ba ndeko na nga Papa François Singa boyebi voix ya Mimi Kabongo ye anande azoloba j'espère boyoki ya boende to lingaka bolamu mama na biso to ko bomba te parce que bolamu ba bomba kango te bolamu eza lokola témoignage bolamu yango eganga ka bandeko na ngai yango tozoloba mam sisila azana mabene azape na malamu na ye mena sa moi oyo mam sisa sila o boyeba kiete na bisaka bino sila o boyeba kala na sila lelo eza lokola deux personnes différentes sila o lelo a comprendre na vie sila o lelo aza silo toyeba kita ba sentiment non sila o toyebi lelo aza oya yebi nzambe oya comprendre nzambe oya comprendre grandeur ya nzambe oya simbi récite ya SB ezaka ka nzambe mam sina biso azaka mama malamu
aza mama mutema malamba ndeko nanga baba kuku na ebisaki bino. S'il vous plaît, bande konanga baba kuku na ebisaki bino. Bozalaka mayele kaka ndenge to solo la kabino moko boyebi. Bozalaka mayele ndako elingi mama na bino te bino pe kolinga bango te. Ndako ezolo ba mabe pona mama na bino bokota ngo te. Ndako eyini mama na biso eko inape biso bana ezande bongo ekotika la bongo. Bande konanga photos a toujours ini. Photos a toujours na amour. Ya mouza force ya SB. Baba Cook, force à maman la biso sila, eza pas na biso Baba Cook. Faut ça la toujours ini, faut ça la toujours d'amour, faut soutenir maman na biso na tous les domaines et que ça la bien. Pour accommer la biso, comme un film à bien, pour une d'écriture, faut à la calme, faut moral à la calme, santé à la bien. Comme un film à kitoko, talina ba no sepeli. Même si là, azane muta complication te. Même si là, alingane kaka poulet bande konanga. Même si a déranger ane talingane kaka poulet. On a plan préféré même si là. Na boisson alingane kaka Sprite. Même si tu mélane ma sangate, a mélane ka Sprite et jus. Mam sinabiso aza gentil. Aza wana zaki soki aoki mutu, aoki likambu, arolobata bomba makamuna mutema. Mam sa lobata bomba ka. Oyebi erazo enkese ba makamuna mutema, salaka mutema pasi. Mam si fo lobaka. Mam si fo solo la kana ba na ba kuku. Fo solo la kana ba ange na onzamba tindela yo. Mam so zalaka yo mokote ozana bane belo, ozana famille. Ba de konanga na ebisa kabino kokobota mwana biologique msusu osalisa ote mais mwana ozo bokola akosalisa oya koleka nzambe ebindenge apambolaka mutu nzambe ebindenge asalaka na via batu nzambe akopambola d'une manière d'une autre nzambe za capable à tout pour apambola yo bandeko na ngai nzambe ozo pambola sila bisalu nzambe ozo mema sila bisalu na ba niveau mususu nzambe azo sala escalier par escalier tala sila bisalu ndenga zo mata tozana besoin to beta 500 abonnés baba cook na ebisa ki bino bandeko na ngai tozana besoin to beta 500 abonnés to mata to soutenir toujours Mam Sissi là. To soutenir Mam Sissi là. Bon, l'on a distraction. Film na biso, eza déjà. To la ka Mam Sissi, après sa programme, to éviter le lot, ce qui mardi, ce qui mercredi, ce qui jeudi, par rapport à ma bango pe kuna technique, to la ka kanenge Mam Sissi koloba. Na ebisa ki bino bon, ça déjà prête. Vous êtes déjà prête. Parce que film Erzo Banda, rendez-vous à la 18h30. Boyebi bien, j'espère. 18h30, rendez-vous, il y a film na biso. To consommer film na biso. Vous zappez ba publicité te baba kouke. Baba kouke. Vous zappez ba publicité te, s'il vous plaît. Bon, tika ba publicité eleka. So qui ba publicité et si les films romona film koti. Bon zappé ba publicité te pour ba publicité et ça la même si bien. Ba publicité et ça la ka bien romona ba vie et mata. Ka photo expliquer bino sko bongo pour comprendre. Bon ça pas ka ba publicité te. Ero koti na vidéo ya Mam Sissi la ya cuisine ya Niki TV. Ya bande kona bino baba cook. Bon ça pas ka ba publicité te. Bon tika ka ba publicité eleka. Ya ngonde ba vie mataka. Ya ngonde za très important na kati ya YouTube bande kona nga. Tout le temps, même si azoloba, bon ça pas kaba publicité te, bon tika kaba publicité na po même si la ACP la, akata kaluketu, abine la kabiso ba ange na ye, bon mona mama boe wapi. Mama boe wapi, nil par ailleurs, kat uniquement kaka na kati ya SB, nil par ailleurs, na SB nde maka, mama akata kaluketu abine la kaba na ye, bon mona wapi. Maman la kisarabiso e sengona ye na misu azo la kisarabiso ki alinga kabiso bolingo na ebisa kamino bolingo eza réciproque bolingo mamisa azo la kisabiso baba kuku biso pe photo zone sele yango mamisa avandi aseka avandi asimbi téléphone boy alemi même téléphone charge sili ezaka ko benga mamsi ezaka te mamsi
Mams nalingi osala nga bueno okobenga pe mams opesi conseil. Okobenga pe mams opesi idée. Okobenga pe mams bo développer sur eloko mo boye. Parce que même si nous avons besoin de biso, avons besoin de soutien de biso, bakouk. Avons besoin de penser que sous ba idée pe, to penser que pe ba conseil, to penser que même si biso ba coaching, même si côté faut beta boye kende boye za la bongo. O moni so za na bana yo, o comme si ba no ba camarade pas tout le temps, ba camarade na air, bana baby ke na mama to kendara bien. Moi na so za na likambu, moi bombelo ezalate. Oyoka moi na yemba mama était loko na kute na ngobongo nde zalaka mais mama mususa zana na bana kuta solo la na bango te soka moni kaka bana akomi kanda mais kotala mams quel respect mams apesa kabiso na mona mama boe wapi mama mikitisaka mama abebi valeur ya mutu mama yambaka bana ye mams akabolaka biso te babaku mams asangisaka biso babaku azoyamba biso lokola soso abombi bane na sa makolo mams abombaka biso loyi babaku na nga nzamba atindelanga bino boza ba ange bozaba ange asila bisalu mutaka bola bino te mutakosa bino te boyoka biyoka te boyoka biyoka te na bisaki bino lobi mama zalaka kaka moko okobota mwana oko changer mobile oko changer mwasi me ko bota mama te mama la biso aza kaka ye moko mama la biso eza nani sila bisal bota ba j'aime tozo continuer toujours émission. Quand on a kati ya États-Unis, tozo continuer toujours émission na biso. Et Fata TV, tozo continuer toujours émission na biso bandeko na ngai. J'aime et mata et que ça la cuisine yannick na bino bien bana mama. Mama zakaka moko mama mami elongo. Mama zakaka moko dadi mavungu. Mama zakaka moko oncle des abakouk. Okobota mwana. Oko changer mobile, oko changer mwasi mokobota ka mama te ko banda lelo ti mukile kufa mama zalaka moko. Bongo te bala mama bo manifester na ba commentaire. Bongo te ezande bongo. Nazo balancer siko bino boka mama na biso si la bisalu ndenga zolo ba pona ba coupe na ye. Bon j'espère boyebi voir maman na biso très bien. Na teli bino oyo pourquoi parce que boyeba ka ndenge ni makambo zo tambola bandeko na bo yoka yoka te. Bo kota bikota kota te. Bozala na position moko position fixe. Bino moko boye bandeko na bino balobelaka basila bisalu boyebi bakuko bazana ba chaîne ba vrai bakuko to yebani ba fo ba kote ebele tout le temps bozalaka mayele nazobeta sete bozalaka mayele mutu mususa kocha na cheka ka photo mama na or zape longwa bozalaka mayele bakuko tozala toujours na amour tozala toujours ini mama mami elonga oncle des abakuko tozala toujours na amour tozala ini yango eza force na biso ya SB yango eza réussite ya mama sila bisalu yango eza élévation yango eza grandeur nazo balancer siko bino mo bolanda mama à suivre. Je regrette rien du tout. Tu sais que beaucoup aujourd'hui tu as une image où D'accord. Avant de tourner question est-ce que ça va à ses conditions. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. J'ai laissé l'espace, ambiance du tournage pour faire les mabanga, tout consort. Mais dans les films, il n'y a pas de mabanga, sauf exception, s'il faut parler de la publicité ou quelque chose, et c'est comme Momoko Boyekota. Et ils ont été habituel à l'époque, comme on tournait, les mabanga, non. D'accord. Toujours le cas perfection, toujours le cas évolution, amélioration, Namusa Nabiso. Évoluer. J'ai vu. C'est une abatte. Dès que tu solo la réalité derrière, c'est sauvé. Ça n'a en dehors en plateau. En dehors en plateau. Mais il faut faire la différence. Parce que la cile là, au hasard, la théâtre, c'est la cile, on a la fofo là. Ici, je suis notre personne. Et d'ailleurs, elle n'est pas que fofolle, elle joue tous les rôles. C'est la maman, c'est la conseillère. Je suis notre personne, je suis responsable. Voilà. Je suis responsable. Sur peut-être 50 artistes que j'ai reçus, là c'est confondu, vous êtes... Na lobate na gardé. Mais tu gardes. C'est pas bon. Pas bon du tout. C'est pas bon. Il faut parler. Quand tu parles, peut-être la personne a les yeux, il faut que tu n'es pas contente. D'accord.
ko garder wana ezo bomanga intérieurement nazali so na moni kam aisani ngata pasi je pas na lekisi yango mais ezo ronger ngai et je me suis dit ngabi nazo sa eloko moko tan c'est clair vaut mieux exposer tout eso de kambo ezali oloba o se défouler et la personne aussi tam so ça ki yango siamment ayebi ne eloko moko te il faut que moto ayeba ke ça qui est kambo super ouais très bon yene na donc kitele ba caprice non mona ka ki nazaka mwana et puis tu vivais toujours et la mort de mon père et change senga makambo belé et comprendre nga makambo belé il y a des gens qui meurent bat bazo kufa il faut être bien avec tout le monde c'est clair on sait jamais quand il faut éviter des futilité en tout cas il faut être bien avec tout le monde toza ba humain tout le monde aza ba kati ba défaut tozwa kama lamu ya baninga to tchaka likolo mabe na si OK là to vivre très bien c'est important parce que ngapé naza ba défaut nakolo bateki na je suis une sainte naza bisi comme ça tam sino offense rapé bato na ebité alors tozwa ka ba bien fait to tchaka likolo ba mabe to tchaka na si pour to vivre très bien super songe na ma fausse accusation tu peux être là assise aux autres makamsoso mais muto vivre en arrière pensée na auto na likamobo c'est choquant likamobo yebi mutu na makoloté et c'est un peu ça mensonge dans ma fausse accusation arrière pensée j'aime pas ça ton plus grand regret Salayo Zalayo vetur yo mo comprendre que na sende mambutu lelo na ngote et lelo batu emsusu bazelaki bamona shit na yo mais lelo nzambe ya lola asungi yo a épargné ba makamoni komelioté et lelo SB ebengami parmi ba meilleures chaînes ba faible commencement na yo baye ya yo kobosa na raté ba o basala o mabe na ba o yo sala bongo mabe tant que bible lobi to limbisa tuku sambo na sambo na sambo to limbisa kaka bisika o batu bazali mabe nzambe ya lola asungi yo a épargné ba makamoni komelioté et lelo SB ebengami parmi ba meilleures chaînes ba faible commencement na yo baye ya yo kobosa na raté ba o basala o mabe na ba o yo sala bongo mabe tant que bible lobi to limbisa tuku sambo na sambo na sambo to limbisa kaka bisika o batu bazali mabe ezanga te mais yo tellement oza étoile o peut-être nzamba tient na canal na yo batu baya pembe na yo babima ba promouvoir ba msusu ba simba pe moi 100 moi 50 moi 10 moi 20 zwa lito isala nini kanga mokonzi ya malamu ayo kaka lito imoko te na boyi to kende belebele to lobo ezonga ki bwesala bwe non ba faible commencement kobosa na te oh lelo eseli yo grande lelo Kenny Balou j'espère okimam sisi là oncle des Abakouk okimam sisi là expliquez biso okimam sisi là bien maman Cécile maman José okimam sisi là ndenge moko azoloba bandeko nanga cuisine yani kitifi nazalaka banki te na memelaka bino ona yoki ona moni boye baka ndenge ni makabango ezokende chez la Fayulu na kati ya Genève boye baka ndenge ni makabango ezokende bandeko na ngai tokanga makaka na nzambe mama na biso alakisaka biso nzamba solo mama na biso alobaka toujours ba genou na se bolongwa toujours na distraction bozala déjà prête na film na biso titre pamba tourbillon boyambi yango ndenge nini bozoka titre wana ezosone ndenge nini na matoi na bino parce que pa nanga cuisine ya Niki TV na bino ezosone grave eza mama na filme monima sila bisalu asaleli biso vraiment filme oyo bana mama bino mobomona ka photo apamba ndenge sone yango nde makambo tozala kaka prête to consommer film na biso et que ça la bien makasi bana mama et que ça la bien makasi tozala kana 10 bord fongola ozala kana 5 bord fongola 20 fongola fona mams ngakutu soki film mams e bandi na 18 na bana na ngai na ba tablette ba PC na fongola wango pona mams
kendaka nde bongo bana mwana mama na biso to soutenir mwana mama na biso to linga ko ka va mama mutema mam si mo yebi cuisine Yannick TV alela na kwemo boye alela yo na priera trop pour na mam Sisila na priera trop pour na bandeko na nga ba cook na priera trop pour na ba vrai ba abonné na nga ezaka ngolu okute une émission cuisine Yannick TV Hollandais bandeliti suka eze fort na ngate ezaka fort ya nzambe ezaka ngolu ya nzambe bandeko na ngai yango na lingaka bandeko na nga ba cook yango na lingaka famille o nzamba pesa nga na sa moyo ba cook eza zarité zelengi esalaka nga bien na mona oncle des abacook tozo solo la esalaka nga bien na mona mama mami elongo esalaka nga bien na mona Natasha Tekalea na mona mama Cécile, et non mon maman Sandrine Pakou, et ça la ranga bien tellement bosé belé dadi mavungu, boza tellement ebelé baba toza ebelé, nzambe bo pambola mutwe, nzamba pambola sila na bane, bana basi bala mibali, toza vome ebelé na ba koko, parce que bana biso pe baza ba koko asila bisalo, toza ebelé. Parce que so tuni ka bana nga photo asila ba biso sila kenande bongo sila bota bana aboti na bakoko famezo koma munene sila bisalu oye maboko tushi likolo pona mams du mams na lela yo mama boye bazwi wapi baba kuke mama boye bazwi wapi tellement esala nga plaisir comme on a mams na biso à bonne santé esala nga plaisir comme on a mams na biso calme esala nga plaisir comme on a mams na biso ndenga zo vivre élévation vient de Dieu esala nga plaisir ndenge nzamba o mema mams ndenge nzamba o meme na ba dimension msusu ndenge nzamba o tobola sila bisalu ndenge nzamba o mema SB baba kuke nalela bino a trop pour comprendre nga et c'est retourner à la mutema pour na mams na biso na yandu kaka pour na mams na biso na siepela pour na mama na nga sila bisalu pour na bandeko na nga baba kuke nalela bino ya trop émission la biso komi na suka na kopesa ba merci na bandeko nyonso bazaki na kati ya live nanga na kopesa ba merci na bandeko bakoya après na kopesa ba merci na bandeko bako s'abonner ou bako commenter ou bako aimer ou bako partager vidéo ou émission ou par-ci par-là en tout cas na kopesa ba merci na famille nanga mobimba na kopesa ba merci na bandeko nanga nyonso bazaki na kati ya live Hôtel Maboza ebele Merlin Mavambu na kati ya Paris en tout cas veut dire zayo Vanessa mutema ya papa Montana na kati Espagne en tout cas ne opesa ba merci ebele bele na mama Diva ne kopesa ba merci na bandeko na nga nyonso na lela bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.